Olo boudé no ta toilette pour lukata vase. Apotini mutuke boa kelanga pour toilette bateke yom to tini mutana ke boa kelo ba petit besoin na yo. Boudé no ta toilette. Hein? Soko za toilette nanda boudé no ta toilette au sal no na vase au pesi mo anoke boa kelanga pour na koti toilette doute. Mais ko boudé dalte. Tu connais ni dalle. Fallait ça dalle. Maman Cindy ça nini? Azo se pelate. Pona? Ko sale comparaison na maman Biliabel. Ikia soke zo beta awa. Il faut mutacha voix pour yeba keza Ikia. Mais maman Biliabel so bandi na Irobi na ata bandi ko yemba te so musique apa me bandi ebike o na Irobi. Premièrement na musique mboka na biso nan basala comparaison na ebite ya mwana mobile na mwana mwasi. Mais le roi vie quadralinga buzoba tika to ke la comparaison. Olobi nini? Le roi vie quadralinga buzoba tika to ke na comparaison. Laisse tomber. Maman Biliabel aza la seule chanteuse oya yembaka na studio bapanyaka voix na ende bapanyaka na guitare. Léopard pe soka zo beta. Biso tout osomba bavariste oyebi azo beta. Et puis total ango direct. Fali so azo beta, total a direct. Mais ndeni akomaka na niak mokil mobimbe bake fali azo beta. Omoni maman Biliabel. Non oui. Omoni na mboka na biso. Ba chanteuse bazé belé. Mais jusque là banda abeti masikine maman na biso pe asona makenda na ba maman na biso ba pongo love. C'est ça non? Il y a troisième muto atika la vivante. Eza maman na biso Biliabel. Yende mutazana ba œuvre. Ce qu'il fallait, il faut beta kermesse, il faut pas s'en cacher à batu tout ba pesaka. Mais ata ba sangisi ko falite. Nandimi pete ke ava ba benga ba leader wana ba bandaka na falite ba bandaka. Mais tellement caché les garamnene balbaka na mbongo to sana ngo to zo koka kokokisa mbongo fallait sengi bisote to zo asiko ndambo to ana ngo to panzela 10 leader to 20 leader. Fallait niveau kermesse le katongo. Obini ni na kermesse to monete. Yo mona da fallait abeta na kermesse. Et les gars da tongot mais ba leader ebele ba cha bambanga o mona ba bango na ba kermesse te. Ba kermesse fallait atikeli ba biso. Maman Biliabel atikala ye mogoti. Est-ce que ça a lisusu na papa na biso anda pese banzi? Akabona kala. Est-ce que so qui peut mère na biso ana vie quadrazate? Est-ce que peut combiner bakotanga lokola bazotanga ya Biliabel? Point d'interrogation. Yo tsa Nairobi nante monini oyo moko o mère na biso sinda yemba tozala batu quand même. Qu'est-ce qui nous prouve que maman Biliabel a été comme en Afrique koleka Cindy? Aza la seule chanteuse oyo banzembo presque tout a yemba na vie Dr Jeff Njadil était tapé sa mbongo asala ngo ba remix. Yozo mona ngo apé sa mbongo asala ngo ba remix ma yemba ka kombo na ye. Yozo mona ngo za blague. Football eza pasi. Mais musique ele kango na pasi. Bokanza te po ba jouer ba kimaka mbangu yango eza pema koleka musique te. Pourquoi aboya ki bazo ba visa? Pona lelo lisolo beta matema maman Biliabel memi ba musicien quelque part. Po ba kokana kaka na mama si. Sko bo banga ba musicien de ba yebanaka na monde sans ba direct. Lokola ya football. Eza pareil te. Na makambo vie na biso quadra ba sala na mama na biso Cindy Leker. Ayemba banzembo na sima ya vie quadra. Mais on dirait jusqu'aujourd'hui Mokilinan ba pesa place na été yango moni vie quadra ya ka tele ma ko silike la batu. Bo respecter ye, bo respecter ye. Mais Cindy pas à la banzembo. Bonjour fidèles internautes, ma joie est celle de vous avoir nombreux devant vos écrans. Merci encore une fois de rester branchés, scotchés pour suivre Face à Jet Li. Aujourd'hui je reçois pour vous Splendeur Mbongo. Splendeur Mbongo qui fait la pluie et le beau temps à travers ses émissions. C'est avec lui qu'on va essayer justement de partager ces grands moments de cette émission qui ne cesse d'égayer vos maisons, pourquoi pas, qui vous épanouit à travers vos aires de repos, justement. Festival mondial du tourisme, Fally Ipupa en production, c'est 17 juillet à Kinshasa sur l'esplanade du Palais du Peuple. Les Quinois, vous allez retrouver Fally Ipupa en concert avec justement tout son groupe d'accompagnement. Cadeau surprise, Festival mondial du tourisme. En tout cas, quand on est Tolobaka, il n'y a que Fally Ipupa qu'on peut appeler à ce genre d'événement.
C'est pourquoi Kinois, je vous invite d'être là nombreux ce jour-là parce que binomo boye bikaka Médé aux Alawana Banzembo o biso zotolingaka ba Bibi de la Renta Éternité a choisi Matata. Donc venez nombreux parce que il faut boyoka tout le monde a aigle Mikole Belé tout le monde y était et surtout en production à Kinshasa ba billet il y a nango d'Angeta il y a 6 000 francs ezali il y a 30 000 francs ezali et puis voilà il y a 20 000 francs pe ezali donc voilà bah VIP eza 30 000 60 000 hein, donc je vous invite à être là nombreux donc le grand public il y a encore 6 000 francs ya pamba donc boya ebele. Bonjour Splendeur. Bonjour Jet Li. Ça va? Qui toros. Obige mikolo ebele yaya betina kisasa te yaya ka ndengo o mesana ko benga le warrior suprême yaya betina kisasa te donc voilà oyambina en nouvelle ngonde. Oui, a trouva soli a beta rapena trop na Kinshasa te pour cacher na ezala lourd. Ya omoni a beta rapena Kinshasa te soki andimi a beta na Kinshasa. Mais non tu oka kombo moko wana. A trouva soli. Ouais. Ah, splendide. Pour mystique, hein, babiloko obimisago. Expliquez-nous ba meloma na fato kota na makambo. Kasi a trouva soli et nikolo ba muto a trouva ba solution. A trouva ba solution na ba vie a batu quoi. Fallait za demi-dieu. Après cause a demi-dieu za ange. You be combien de personnes au fallait sungaka. Combien de personnes au balba merci. Fallait sungana bateau yo atikala robota mana bango famille mokote. Splendeur que yo mon peu exagéré. Au comme si sous aigle ange mais ange ça va être éliminé baza bateau baza kana masumu te tachete lokote. Mais fallait pas en ali sumut. Fallait en ali sumut, ali sumu fallait za lowani. Yo ka déjà bat bazole na komba fallait. 17 mai Esplanade a parlé du peuple. Et en tout cas, ça l'a bien pour au monde a fallu ça très difficile. Na rosenga na ba warrior ba profiter ba mona aigle na bango. Ba yoka ba Médé kando outolo ba tout à l'heure ba yoka ba Bibi de la Renta. Ba yoka ba mal accompagné. Vous comprenez? Ba yoka pena ba nzembo o wana pena ba lingaka. Baya koyoka ba vivre na aigle na bango ensemble événement wana donc ça la bien donc yo moko lobi déjà ba billet ya ba 6 000 francs ezawana ba facilité mututu quoi ba facilité mututu voilà mais siko obi ke ba kino ba sali mikolo belé justement le seul moyen ya kozwe la fali na facilité eza ba concert ya bongo pour kermesse au monde a été place au ba fan ya ba artiste belé ba kena ko profiter comme on a ba leader na ba kermesse fali niveau kermesse le katongo obini ni na kermesse to monete yo mona da fali abeta na kermesse et le gars da tongot mais ba leader belé ba cha ba mbanga o mona ba bango na ba kermesse te ba kermesse fali atikeli ba biso ba biso yo ba ponta de la sa ba minio Abraham. Donc voilà. Yo ba makambo luka kana be mission nga. Yo luka ba betanga. Donc ba kermesse c'est comment ka pona ba bino oyo. Mais oui. Sauf vérité comment beti sa mutu, c'est grave. Comment vérité ko beti sa mutu. Oyo bimboka na biso ne tambola te. Na bien, c'est que batu yango moni batu belé ba koma ba lokuta. Aibine vérité mais il faut koma lokuta parce banga ba beta et puis nan mutu so lobi vérité ba beta ondeni. Mutu aussi mon nzoto so meme na justice ba kangai ba koloba pouvoir biso le contraire makambo zoloba fallait abeta na ba kermesse te oui ou non siko yo simba gen nzoto pona nini ko banga raté soza na raison yo déjà mona fali na kermesse azatin yango il faut ba pesa ka fali merci on a le baka nuit et jour so kazaki ko beta ba kermesse mais ba leader pe ba beta ba kermesse te ba linga ba so ba cacher na bangwana nyoso tout ba sangisela ngo fali. Bêta. Donc, en quelque sorte, je comprends qu'Ozo yebisaba mélomane que le collabo retrouvé Fali na ba kermesse. Donc, jour où on a bien union so bosse mobilisé. Rendez-vous ça kuna pona ba vacancier. Voilà.
Pour ceux qui fallait, il faut bêta kermesse, il faut pas s'en cacher à battre tout ba pesaka. Mais ata basangi c'est koka falite. Nandimi pete que ava ba benga ba leader wana ba bandaka na falite ba bandaka. Mais tellement caché les garamnene ba baka na mbongo to sana ngoto zo koka koko ki sambongo fallait sengi bisote. Tozo asiko ndambo to ana ngoto panzela di leader. To fin leader. Papa Costa Mopanze ADG. Oh, to panzela fin leader ba beta beta na bango. Yango ba beta ka beta na bango. Yo mona te na kermesse ata muto ayebani na été. Mais soit interprétaka bien beta na ye. Ah beta na ye. So bana ba ke vacances, bana ba otobi ma vacances awa. Yo ebi ke na mboko na biso pe ba parc d'attraction ezapende belete. Si. Ba vacances nyonso. Nga souci na ngezande bana ba se retrouver wana. Ba mona fali parce que ebi ke fali azaka aimer na bato génération na bisoté. Oui, ba mama warrior, ba papa warrior, donc ba mema bana. Ba mama warrior, ba papa warrior, ba pépé warrior. Ba meme warrior. Ba komema bana na bango. Voilà. Donc et puis ba facilité déjà côté habillé, au moins ça primo abordable. Donc ba profiter ba ya royo ka banzembo na bango quoi. Mais yo za mutu za rapé pembeni ya yaya o zape mutu ebi makambo elekaka na sillage. Est-ce que sécurité za garantie jour wana tozana nini ba garantir biso nini na dessus wana la pongi déjà ba concert à kin ozango mona likundi protège te y avait nanga bubuli yondela slogan isaka moko mère akenda na ba plan donc sécurité kozala gogo ba soldat place mais lelo na omono ndoza na kati ya bena hotel oza kimia boye nini kimia na ebi oboyete nazolo bango de poser calme mote tous à l'aise miko to ana système donc en fait ngana loba déjà malembe mais ce que oebimaka na kati za rambangu ngana loba déjà malembe oebimaka na kati ya rambangu. Bon, donc, chers voilà. Parents, je vous garantis, amenez les enfants, profiter justement des vacances. Fally Ipupa en production, donc voilà, amenez les enfants pour qu'ils puissent profiter justement de la musique de Fally Ipupa. Vous savez qu'il y a toute une génération qui accompagne cette musique, c'est pourquoi je vous invite nombreux à être là avec accompagnés de vos familles pour qu'on puisse justement célébrer cette fête que nous a offert justement ces grands festivals du tourisme mondial. À travers ces festivals, je sais qu'on va retrouver beaucoup d'intervenants, mais du moins à l'affiche, nous avons Fally Ipupa, El Mara, DiCaprio, El Pichinche, El Pibel de Wolo, El Magnifico, El Fantastimo, El Maravilloso. Moi, j'aime bien l'appeler El Maravilloso. El Pemao. El Maravilloso. El Pemao. El Pemao. Donc, El Pemao peut bagisa mi sous l'icône. Wanangam na bagisa El Pemao. Wana zama loba Splendeur Mbongo, bisoto wana bisoto lekamba loba te, oya joka sa pesa et koka déjà. Mais le quoi paye Splendeur azaka leki ayaya, abaki si paye El Pemao. On adopte. Splendeur Mbongo, na kati ya toile, moi, nungu et Ali. N'abiso que moi, nungu et Ali. Est-ce que tu penses que Maman Biliabel mérite d'être comparée à Cindy Lecoeur? Bêtise.com. Bêtise.com. Bêtise.com, ça veut dire. Au moins, Maman Biliabel. Non, oui. Au moins, Nambo Kanabiso. Ba chanteuse basée belé. Mais jusque là, banda abeti masikin maman na biso pe asona makenda. Na ba maman na biso ba Pongo Love. C'est ça non? Il y a troisième mutuatika la vivante. Eza maman na biso Biliabel. Yende mutazana ba œuvre. Vous comprenez? Ana ba nzembo ongana yo to sa nini to yebi. Voilà. Nen boko comparer moto à ça la carrière nan sel, na moto à ça la carrière na sima moto. Bandenge morote, maman Biliabel soit zo beta concert ba komaka Biliabel,
à concert. Voilà. Voilà. Donc toi tu penses que baza vraiment ndenge mon côté, baza pénété et puis basali parcours mon côté. Bakozala ndenge moko ndenge nini. Baza ndenge moko te, bape parcours moko te. Ngana oke musika te na bato ba otela biso na ngana yo to vanda to ebi makamuni banze moni mambili ya bela zana ngona mboko yo. Voilà. Splendeur mbongo abina ngana yo to match ezate. Ngana yo pas match ya pas photo, debe zate. Debe zate. Debe zate. Et loko kolobe zate. Et puis maman Bilia Belle ba yebi en Afrique par rapport ya maman na biso wana. Conflit bandaki maman Bilia Belle comparé à Cindy. Mais quand tu as la réponse à maman Bilia Belle, apparemment on dirait maman Bilia Belle a talipé Cindy te à s'attaquer directement na Koffi Olomide. Il faut la tepo maman Bilia Belle na mère na biso Cindy Leker, mère Cindy a zo pesé devant Bilia Belle. Il faut qu'elle maman na poids lourd. Oya tchakaye coup de pouce na sima. Pour ça tali maman na biso Cindy directement zo mon nanani. Vieux quadrate. Parce que actuellement so tali Bilia Belle au mon nanani. Mais ce que d'après yo, quelle est la politique de Koffi Olomide? Pobo yeba mutu aza mutu. So kaza kotambola kana sima mutu toujours botike pe nanu ye moko. So ga okoka. Mambi ya bela tikala ye moko ti. Est-ce que za lisusu na papa na biso anda pese banzi. Akabona kala. Je crois Mazili zaki ba 89. Mais kombone jusque là bazotanga. Est-ce que ce qui peut mère na biso ana vie quadrazate est-ce que peut combiner bakotanga lokola bazotanga Bilia Belle point d'interrogation. Nabi kozaka garçon moko réfléchir. To me kana ko réfléchir. Pourquoi mon pa Mokonzi alingaki ko azo associé Cindy na kata comparaison ana au fait. Pourquoi Zuma Kanisi wana ya ko comparer Cindy na maman Bilia Belle? En fait, jusqu'à aujourd'hui na mboka na biso Congo. Congolais apesaka mutu place te na makasi. Bozo tsa mutu boy na makasi te. Musala ya mutu. Il faut être na place na ye. Soki nde batu bazo boude ba effort ya mutu wana wande bokoki koya ko éclaircir batu. Mais maman Bilia Belle omonaka mutu ni nango ata papa na biso ndenge bakabona na ekala. Est-ce que bandeki abande asalaki Bilia Belle marque na ba œuvre. Mais abande koleka na mikote asala la comparaison ya maman Bilia Belle na ba chanteuse mususu bazalaki. Que maman Bilia Belle nde danger te. Tant to bando yoka ba œuvre maman Bilia Belle nde to bando mona ke aza dégâts. Ba œuvre bande ko interpréter à papa na biso nde et ça là qui a s'imposé jusqu'aujourd'hui aza. Parce que eza pareil te. Na makambo vie na biso quadra ba sala na maman na biso Cindy Leker. Ayemba banzembo na sima ya vie quadra. Mais on dirait jusqu'aujourd'hui mokilinan ba pesa place na été yango moni vie quadra ya rotele makosilike la batu. Bo respecter ye. Mais Cindy pas la banzembo yembi. Na lingina no to me banzembo oya yembi pene ya ve na biso quadra. Ezo pesé te na banzembo maman Bilia Belle yemba. Eza clair. Yo tsa Nairobi nanzembo nini oyo moko o mer na biso Cindy yemba to zala batu quand même. Nzembo uti koloba siko nini. Ya maman Bilia Belle. Soki mazili. O tsango neti na nzembo nini moko lisusu ya mer na biso Cindy. To zala batu. Na succès nde batu bayoka. Babeyanga. Papa, laisse tomber. Maman Bilia Belle la seule chanteuse où il y a un studio bapanyaka voix na ende bapanyaka na guitare. Oh, ça veut dire. Osko comme savoir ezobima. Expliquez-nous. La seule chanteuse où bapanyaka voix na po souvent so bazana studio so beti première guitare. Ingénieur a ebiso baksa deuxième guitare betaka même phrase ozobeta bapanyango. Donc guitare est comme musuni. Kozana des 50 betango ozana métronome. Bilia Belle siko maman na biso ayaka yembi. Omonika nda yembi bongo nzembo.
akobandela yembi lisuli kola voix yembi. Au moins ba panier voix nata 3 fois. Yo mon ane voix ne bimarate. Ce qu'il faut à la moto, ça na savoir ozo ebat. Et puis aza la seule chanteuse ou azara so azo yemba ba dropaka e pamba te. C'est quoi pourquoi musicien ta on a zo bimisa biloko ba dropaka e pamba te falo tuna susu ça veut dire te yo kana pourquoi musicien nyonso ba panyaka e pamba te ndenge yo lobi wana parce que le la chanteuse te nabi chanteuse wana bon non chanteuse ouais pourquoi chanteuse nyonso ba panyaka e pamba quand c'est ça innovation o aye nango mais ba chanteuse mususu lokwa baza blé bazoko ka ko copier ngote or que ça moko ya biloko il faut ba copier pour na panier ezo senga te qualité à voix moko hors norme ou bien hors pair ezo sengo ça na justesse ya voix et puis oyemba oza na dessin côté makambo oyembi bandela yemba oka nengo yembi ouais et ça difficile pour ça qui nuance moko bo bouger faut ya ko ça quand même nuance pour bazo panier ngo so ça li des nuances différentes européen ingénieur passe pour na ko panier et puis e ko reverser que muto ayembi yambi la belle reversateur mais faut zala na oreille faut yeba pendu le po yeba ke voix ezo yemba ya ko panier et ça quand maman bilabel et puis des mères nazolo babone mère azota la comprendre maman ko ces petits là maestro mais Cindy le cœur pas ayemba ba ikia ayemba ba na lobby boy ba nzembo ayembela ba élégance oyemba eza problème te. Est-ce que tu penses que Panzana en Afrique est-ce que batunyo so ba yemba nzembo mais elo nini ça ça comparaison que oyo yana maturité oyo boye yana ngonzemo mais so chango devant nzembo ya pas match parce que tanga banzembo na etanga na banzembo maman Biliabel y a pas photo y a pas match eza clair yango eloko na lobby ba pesa ka mutu place na makasite yo pusana kuna yo mona te ke so bat papa obi ko loba pe kaka boza langage musique ko eza simple qu'est-ce qui nous prouve que maman Biliabel a te kama en Afrique ko le Cindy aza la seule chanteuse oyo banzembo presque tout ayemba na vie Dr Jeff Njadil était apesa mbongo asala ngo ba remix yo zo mona apesa mbongo asala ngo ba remix mayemba ka kombo na ye yo zo mona ngo eza blague donc yem takenda obenga Dr Jeff pesa mbongo na sa remix nini etinda ki Dr Jeff a telema tele paquet pour asa ba remix banzembo c'est katika ba vrai papa ko sa blague te maman Biliabel basa les comparaisons na ba chanteuse mususu pour na ba chanteuse mususu a côté tabango y a pas blague mais maman Biliabel poids lourd Koffi Olomide na maman Jet Li Koffi Olomide na maman Biliabel baza génération moko baza génération moko Koffi Olomide ko za mukolo ya maman Biliabel je crois na ba quand nous lobby même 2 ans même 3 ans mais baza génération moko voilà bon sikoyo nalingi tomekana nous ko comparer ce qu'a fait maman Biliabel et ce qu'a fait Koffi Olomide mopa o mokonzi la musique na biso premièrement la musique ya mboka na biso nan basala comparaison na ebite ya mwana mobile na mwana mwasi mais le roi vie quadralinga buzoba tika to keka na comparaison olobi nini le roi vie quadralinga buzoba tika to kendeka na comparaison yo luka nini loba to eza émission mais otuninga question faut tika na beta ba pembe loba pour déjà ko sa comparaison na maman Biliabel na vena biso quadra yango na lobi na Congo nan basala comparaison ya mwana mwasi te na mwana mobile lokola vena biso quadralinga buzoba tika to sa comparaison Vieux Quadra aza poids lourd na barumba mais na Congo olobi nini poids lourd na barumba mais na Congo kana Congo ya pamba Koffi Olomide mutate kama Afrique mobimba ozo ba Koffi Olomide aza na Congo prouvenga na rumba na Congo eloko eteka na Afrique eza banzembo seben nini banzembo seben te wana za ikopa wingi même so ke na Angola bakoyembelo banzembo na ya bakala ya ba seben kaka mais oui bisonde tomona ke grave danger tangu tokendaka ba fête na biso na bakinya wa nde ba DJ basala ka sélection banzembo na ye
Tozo boula on dit au fani na Côte d'Ivoire ozo kabilo bongo. Splendeur bongo. Mais or que ça na Congo. Même, tu reconnaître quand même. Or que ça na Congo. Ko fait le midé o abeti ba concert belé na ba Côte d'Ivoire na bani. Na reconnaître. Yo ke ba concert yo so les na ba générique. Mutu so akebeta na Côte d'Ivoire. Akosa babeta ba rumba ne bat ba yebi na bango te. Mais bazo zela ka beta ba sebe no bat ba yebi. Nana yebi so mutu akebeta libanda seke biloko to azo beta bat ba yebi. Wana izaka fali. Soit kebeta libanda biloko tout na ba générique na ba rumba bat ba yebi c'est fali kaka. De yongolo ba keba qui grandeur o qui géant nyoso ko telo en Afrique eza pona ba chamukwale na qui géant na Congo na be frakata ye na Congo soit ke na Côte d'Ivoire ba kozana patience ba ko patienter ba rumba na o ba yebi te po ba yoka chamukwale. Oh Jet Li omoni ba vérité ya boye ba pembe yango moni bato bazoko ko supporter te biso to bimisaka ba biloko mususu o eswaka bato na mutema o ba ko ka vérité te po azala po azala nini comment dirais-je po azala na kimia il faut insulter yo elongoli moi pas wana quoi donc vérité on a soke percer motema na po azala soulager faut insulter voilà faut azala soulager il faut insulter yo ngamoso na moni ba insulte dans le baga aza soulager. Il fallait que bima insulte mais nga na zawana te tant à chaque fois ben insultanga bazo matanga volume ya vérité pour ata basali TV volume nango suka na 100 ata basali radio volume nango suka na 100 mais fallait bango pe ko finga na bango ba diminuer pour vérité nango suka na 100 mais bango ba komisanga tina 1000 naza première mutu nzambe na salinga volume nangezo eba na teso esuka na combien ya vérité ezo poussa na kaka yango na ebisio les seuls artistes o soka kena ba Côte d'Ivoire Cameroun Ghana soka zo beta biloko nyonso bat ba zelate ba patienter po ba yo kaka générique à droit chemin te biloko tout fallait beta ka bat ba yebi splendeur yango mona ka na bien total ba concert yo mona ka yo musicien nini o yazalaka ayembi atie mikoboy à part Fali kota miko pamba par Fali nani maman Bilia Belle pas na banzembo na wana so akena ba Kenya wana akosa ka bandika Nairobi yo ça gère Nairobi na bien ikia soke beta awa il faut mutacha voix pour yeba keza ikia. Mais maman Bilia Belle soit bandi na Nairobi na ata bandi ko yemba te so musique apa me bandi webi ke o Nairobi oui ou non ngana lo belo te ngana journaliste il faut ça la nuance na ba catégorie ebele et ana bandi mo mususu soke bandi o yeba te zanze monini il faut bacha voix mais maman Bilia Belle majorité bandi mbo ayemba soke bandi avacha voix ozoeba o zanze motel. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Donc, maman Bilabel, Banzemone Kota en Afrique par rapport à Vieux Quadra. Bon, yo ce que maman Bilabel, Nzemone Kota en Afrique par rapport à Vieux Quadra, mais les patrons de la musique congolaise, ils ont Vieux Quadra, Nani Quadra, Kouraman. Hein? Et bon, maman Bilabel, pourquoi tu es ça Banzembo Bongo en Afrique, à comment à mesure que à Fandiboué, batinde les jets privés et les un aéroport accueilli. On dirait que batinde les jets privés pour nous, Kenya, wana. On dirait ba obiangema na Guinée ba benga maman Bilabel ba avion soko ça l'investigation no mera kendaka déjà ndenge ba star ko bakenda yo kasi so mutasala banzemba bongo zangi penda azanga penda ba benga oza sir ba menga na biso Bilabel ba zuba la tu benga bango penda ba avion mibimba pour que beta banzembo et puis ba président tu ba benga mère pas lobaka na été mère alobaka donc makambo ya ba président de la République makambo ezoleka jet privé donc maman Bilabel pas vivant abeta ngwa totola ngotongo abana ngotongo atotola ngotongo papa atotola ngo sala investigation ce silence les rapports ko tamba benga ke bongo babenga yebi ou bien tamba benga ke bongo babenga ke moko siko bato bo sa ba comparaison est-ce que ba robenge yemoko hein kosaka comparaison te ya Chukuma na Chukuri osango na mutu moko
Obinini Chukuma na chukuri. Osa ola butu boko. Chukuma c'est pas bon. Splander mongo. Chukuma na chukuri lisusu. Non, ba comparer chukuma na chukuri na mutu moko. C'est pas bon. Aide-li. Splander mongo. C'est pas bon. Omoni. Donc voilà, maman Bilabel a mérité ba respect belé. Voilà. Mais ça quand même des réalités où toujours déplorer na kata musique parce que kota la maman Bilabel et ana mutu moko te aya aloba ke maman Bilabel a ça danger te musique au sali il faut tcha on a place na yo sonde bat ba comme moni boye na minute sonde bat ba boudé maman Bilabel monde biso toujours défendre musique ndezo sala ba défendre ba ko défendre te pour vieux quadra lobi au danger hein obinini ba ko défendre te pour vieux quadra lobi au danger. Vieux quadra tango atali saka biso fali abi fali aza danger. Ce qui fallait ça la suite continuité te tolinga to mona ke seke kofi kam tabando tindika fali. Mais fali tango atika lié moko alaxi biso ke danger quadra bandia ko loba isa solo. Splendeur olobi nini? Ba ko bengo danger te po bazo tindika yo. So bazo tindiko oui ton dimi oza danger. Mais sala nanu yo moko ki danger ngo sabatindika o. Ndeko maka faire. Batutu batindika bango na quartier latin bango tu babimati so elo nyezo la kiso ke so sindia longwe quartier latin ako sala carrière solo te ameka asa nini ameka asala nini ameka Splendeur ameka maintenir pe komone lo kwa Bilabel na azana maintenance bongo donc yo Splendeur mongo zo tel ozo na ndenge na zo comprendre yo po oza la convaincu na te pointe mais na te virgule et puis na bia meka. Pour oser la convaincu que Cindy Leker a asia solo, il faut faire carrière solo. Yemoko sel. Yemoko sel. Mais ma camozo le la musique est ça la passe parce que maman Bilabel a grosse pointure en beau cannabiso, Kofolo Midepe a grosse pointure en beau cannabiso, mais Koko Matina niveau il y a que tata Koko moko boy. Tata Koko moko boy. Benga ba pesa biso visa, ba pesa biso visa te, likolo na ye, e boy na boy. Ba déclaration bongo na média. Mais maman Bilabel a un âge élevé et puis moko lobi, to benge maman. Mais so comme ni maman bimisi ral bol bongo. Ayebi mboka na biso bien et puis makambo ebele to loba na TV to bosa na te justice bezalaka. Toloba makambo moko boye po soki muta sali erreur a memi na justice bosamba bien okoma baba te si maman Bilabel azoloba ke ba bloka ki e po na makambo visa et po azo préciser ngo bongo c'est que c'est solo agola la mukata yoko c'est la vie quadra makambo soki c'est lukuta vie quadra funda eti souvent son moni muta zoloba makambo ya vérité bazo funde te c'est que c'est solo. Obinini? C'est que c'est solo. So mutolo banini? Ba vérité moko bazo fondé te c'est que c'est solo. Souvent ba funda ga mutu na maramba lokuta. Souvent soki nini na oyo go bien. Souvent so mutalo ba vérité bazo fondé te c'est que c'est solo. Souvent ba funda mutu na likambo lokuta. Soko koti tembo funda mutu na likambo ya vérité ya solo comme on a to leke na poids lourd obima. Et puis ko mba moko humilié. Makambo zo ngo wapi? Pardon, banena non lilobo. Lilobo on a comprendre. So komoni mutazo. Bato ba la nanga ezape liloba moko oyo to epesa biso sagesse en fait. Banena non. So komoni mutazo lo ba vérité bazo funda été. C'est ka zolo ba mamba solo. Et puis mutu wana zo banga ofunde po azo yeba kazana ba preuve. Mais so komoni akoti doute na ba vérité na ye ayebi keza vérité akosanya funda epo ya lege na poa. Mutu wana bimaka et puis ya oza humilié. So d'après yo nini tindika. Et puis yeba soko fundi mutu alo ba vérité. Okota ke doute olaxa na mokili ke azoko selo makambo fundi yeba tanga ko bima ba vérité abanda ko beto za incapable su ya ko fundi poko loba abimaka ne vraiment abimaka quoi soko nini tindi mama akotisa sukomba fali na kati o mwana batukutu fali pupa azana eme noir te makambo eza boye o men noir ne mutu boye ezana batu misusu ba artiste obi ke fali ataka makila mabe ezana batu misusu ba artiste makambo tu o elekaka pona fali nde batu ba sala ba fausse campagne pona ye batu ebele bazaka na posa koloba mais babombaka ba misusu babangaka koloba mais soko kweka na poule na ye neti vie quadra na mama Cindy ba kwena poula mama Bilabel yango a lâché paso ayo kaka ndenge ba boycotaka ba fort afali ndenge ba koselaki makambo yango a lâché na lobaka ezana mutu moko te
oya boyikotaka Belfort afali na ndako à part na TV et puis na mitema na bango obi nini ezana mutu moko ta boyikotaka Belfort afali na ndako à part na TV puis na mitema na bango bazate tout le monde andimaka Belfort afali na palais mais soka bimi na média azobatela sumbili kwanga azobatela sumbili kwanga peut-être pe ba misusu babanga ko la vérité po azotala na relation te nani okotela yi oma ba yebise keba yo ke lobele bongo keba mais biso bonde na pecha fali penda na insulta mutu te vérité na koniata o meki fali azali akokotela nga makasi po na niata ba vérité na ofinga te Splander Mbongo artiste nalingi otala nanu caméra otala caméra omekana ko s'adresser na Cindy les cœurs na moi mukie na vie Rambo par rapport ya moi makambo to mona na réseaux sociaux okolo banini attaque en tout cas na casquette artiste omoni makambo ezoleka ata mama na biso Cindy les cœurs se pelate vie kwa da ko tsake na ba terrain moko oye pa azaki donc azaki d'accord na ngote mama Cindy osa nini azo se pelate pona ko sale comparaison na mama Mbiliabel loko la vie quadra za mobile na ya sale loko te Cindy yebi ke yemba ka danger yemba ba iki azo se pelate ya danger koyemba na eda ba comparer koyemba ne danger mais yego mo na pe loko la ten loko ba comparer nga na Mbiliabel c'est que na zo koma koyemba ne danger yebi oui ya yemba ka danger mais azaki na tina te ba comparer na mama Mbiliabel yana mutu so yemba danger botika yemba danger eza lokwa mutu ayemba danger boyebisa ye aleki lokwa kanza na koyemba kosilikela yo ata boyemba to aleki fali ipupa olobi nini to aleki fali ipupa bato ebele basala buzo bana vandisi ayebo avandi azosola leader na ye azoyebise o aleki fali ipupa na koyemba seul orchestre oyo eza na Congo oyo bato nyonso bazaka na entourage ya fali orchestre eflataka leader na bango te ezaka orchestre fali est victime. Nyonso balobaka na fali ezaka ya solo. Lokuta nde tondani na ba orchestre belé. Lokuta bino boluka lokuta wapi. So mutu deja leki na teva lobi leader na leki fali. Lokuta deja ya mwana bo luka so lobanini. Mutazo kosa. Et puis ba memeli yango poto ha. Akosi leader na leki fali ba memeli yango poto. Bongo yo jet li soko lobi fali a leki bato eza pe ya solo ba memi o poto mabeza wapi. Soko na bien Splander. Adage boya bikolo. Omoi na mutu ake poto po na vérité, na mutu ake poto po na lukuta. Eza ba le bien malaki. Bato nyonso bakendaka poto po bakosaka ba leader na bango ba leki fali eza ba le bien malaki. Yango moni mutu akenda poto 2 fois 3 fois 4 fois moni eboye azo percete. Eza masumu malédiction. Mais mutu azo kende ba congolais po balingana na bango te ba tozaka na adage na biso mobe ya ba congolais toute vérité n'est pas bonne à dire. Et yo kangote. Nabia, toute vérité n'est pas bonne à dire. Yo kangote. Toute vérité n'est pas bonne à dire ngana lobake salama pona bata lokuta. Olobi nini? Bakosa ka trop ma ebiso masato loba ote. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Batu ba sale la ngo mingeza bata lokuta. Yo so sam ta vérité ça la arme wana teza arme ba faible. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et ça le roi Moutampia kaloba l'argent ne fait pas le bonheur. Moutampia kat. Évitez. Oli misanga na téléspectateur na sekata moi muté. Muta asuma bakal na e asuma makam na e baka na de biloko balobaka l'argent ne fait pas le bonheur wana monga bakisi. Wana ça arme ba faible. Yo mona muta bonga oyebi fali alongwe na niveau ya ba boss ba mvandu mikola komi saoudien. Obi nini? Saoudien. Yo voulais attendre ka podo ke betera Dubai ou bien yango. Yo voulais attendre la télécharger mikola ala takaba basé na chapeau. Chapeau awa. Ka saoudien, azape saoudien ya solo. Sko so ba bengi fali saoudien. Na muto azo benga yebi ki azo bengi ya solo azape na mbongo. Mais ba misusu loka fali akomi saoudien ba ke flatter ba leader na bango yo pe saoudien. Ya lukutati. Ya lukuta jet. Siko babengi Koffi Olomide main noire. Main noire ezalaki fali pupa et komi Koffi Olomide yo lobini. Ye aza main noire et pas ka mutu moko na vie ya maman Mbiliabel. Splander. Main noire. Na vie ka ya maman Mbiliabel. Main noire na vie ya maman Mbiliabel. Ya maman Mbiliabel pa kangi. Na bien.
Bato so babimelu ebele babeti yo. Oluko kanga muyibika elongia mutuma. Moko. Sko yekuta yene bele ta yeka mutuma ko menwa moko bo mama bilabela za na facilité yebe longinete keza viera mondenge nini. Asa la facilité. Poso ki menwa keza bato ebele. Lelo bato baze ebele na mokili. Elo nini sa ba identifier ya lukuta kutbal ba fali za menwa. Ebela ba misie baza na Congo me ba luka ba kanga ka mutu moko menwa. Bo oye moko kangi menwa ya mobimba mutu moko ayi batende ne za vie quad. Et puis pourquoi aboya ki bazo ba visa? Pona lelo lisolo beta maté mama bilabela memi ba misien quelque part. Po ba kokana kaka na mama si. Ezande pona bongo. Bongo yo mwana mobali. OK boya mwana mwasa zo visa pona nini? Yango na loyi ba tchaka mutute na makasi ba imposa ka mutute na makasi ba evre ya mutunde. Donc on sait aux opé sa vie quadra ezaki atika ne ko imposer biso mama si a travaillé atika ne ko imposer biso mama si na makasi a travaillé na no asa banzembo lokwa ba beyanga banzembo asala oui esala succès c'est bon mais zo peser te na beyanga eza lokwa comparer Fouta Diallo na nini na Medei. Y a pas match ya photo. Fouta Diallo na Medei. Oh, mais ça banzembo yango nyoso yo kana. Non. Oh. E banzembo yango nyoso. Na Medei tozwa fibroscopie. Bona Fouta Diallo tozwa nini? Obi nini? Na Medei tozwa fibroscopie. Fibroscopie c'est quoi? Yo makambo lukaka yo. Eza moto azana baboya etro na bolingwa comme na problème ya cœur. Ya estomac. A comme une abonnée na fibroscopie pour essayer à vivre longtemps. En même temps, mutazo kanzembo, en même temps, tu dois apprendre. Non, il n'y a pas match, il n'y a pas photo d'après. Il n'y a pas photo. Splendeur Mbongo, émission Teko Leka dernièrement. Au bimisa qui déclaration moko ici quand le lobby fallait poupa. Azote kamboka koleka ba léopard. Azo pousse à drapeau mboka koleka léopard. Justement na maloba nangi Jassim. Azote kamboka koleka léopard du Congo, léopard ya ba kakoko, ya ba kadumu, ya ba ndume prosper, ya ba luende, léopard ya ba Shabani Nonda, ya ba Santos Mutubile, lelo léopard eza ya ba Chancel Mbemba, ya ba to nyonso yo ba congolais ba yebi wana. Mais yo lobi quand même qu'il fallait pour pas en ce moment, na temps ya fallait azote kamboka koleka léopard. Et cela léopard, cela a suscité en tout cas la polémique à travers l'internet. D'où vous est venue cette inspiration? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire cela? Parce que Ozala qui compris par certains et incompris aussi par certains. À travers Babylone Nathalie, Natangi derrière la toile, to ba image Nathalie. Oui, Jassim. Au moninga ina lingakate koloba souvent makambo oyo ekosalisa débat na bandaku mais débat inutile. Olobi nini? Ba débat na bandaku mais ba débat inutile. Est-ce que ba débat inutile pesa? Oui, eza. Non yoka. Ba débat inutile eza au mona mutu mo avanda lobi ke intel alegi fali tant bat ba sa débat au gaspillage énergie. Pour au sa débat na bongo ndenge ni tam talo badam. Splendeur, so mutu lobi intel alegi fali. Opinion na ite. Opinion ma bête. Réponse nyonso ba pesa na examen za réponse. Nini salaka muta pesi réponse me batie faux. Muso pesi réponse batie très bien. Donc opinion nyonso c'est que opinion. Opinion ma bezali ngama kamna lobaka et ko pousser batu na banda ko basa réflexion ba loba boyo kamaka musulander a lobby. Toyoka. Oui, Jassim. Fallait azo pousser drapeau ya mboka koleka léopard. Pour la musique ya Congo, soko tali olobi na musique numéro 1 c'est fali. Musique à Congo to vivre tena ba le passé. To pesa ka ba exemple à le passé, mais to vivre sous na le passé te pour le présent za makasi grâce à Fali. Olobi nini? Musique à Congo. To pesa ka ndebe exemple na le passé, mais to vivre sous na le passé te to vivre na le présent. Pour na nini? Pour le présent za makasi grâce à Fali. Splendide. Et ça te que tota match à léopard, oui, bah ça moussa na bango bien. Tota match à léopard
topoli to regretter to banda to kenda ba coupe du monde soki na 1900 soki combien boy o topola na biso pe belé olobi nini banda to kenda ba coupe du monde soki na 1900 combien topola na biso pe belé est-ce que na génération na biso pe nande to koli boy to ko mona Léopard na coupe du monde te est-ce que ba congolais baloba bongo baloba te baloba te non yoko Léopard congolais baloba depuis to kenda coupe du monde na 1900 soki est-ce que ngana yo da totala ndeto komi boy totali Léopard na coupe du monde sikoyo on comprend na football jusque là to vivre dans le passé ya kala que to kenda coupe du monde mais na kala mais lelo pe to sa effort to que coupe du monde ce qu'on a musique est-ce que to vivre kaka o lwambo abetaka na Japon non toye comme on appelle bafali basali ba 3 arena na lelo donc to zwa kaka ba exemple ba vena biso na ba betaka mélodie moko boye na ndenga kala mais le présent est fort grâce à Fali yokana fongola lisusu bato bo zwa ba stylo na ba feuille bokoma makam na zoloba po soki bobi botale kokima il a tête bien faite Fali pour pas pesa biso tozo yoka ona loba musique nanu totie po ba musique ya ba Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire ezana facilité moko boye mutako mon artiste mo azana talent atepe paquet na e ba a gagné artiste a gagné la compé millionnaire kana nzembo moko mais anenge moko te na Congo nanu on comprend so totie na musique ya Congo totaka en général eza ba kamoko rare Beyoncé azobeta mais bozotala ngo direct monde entier Beyoncé azobeta mais bozotala ngo en direct monde entier mais na football ezalaka football eza pasi mais musique elekango na pasi bokanisa te po ba jouer ba kimaka mbangu yango eza pema koleka musique te Splendeur musique fait musique fait bato yokangai asko nde na beti boye ane na beti boye ane na beti boye na ko suisa bato mitu ba panza su ba pousser su ba réflexion bongo nde bien en tout cas yagi Noël Ngoya landa na Splendeur to yoka na biso nyonso longo na ba prêtre yoka sikoyo bokanisa te po ba jouer ba kimaka mbangu po terme wana to yoka déjà que ba les a pasi premièrement na pona mbangu premièrement pona ba choc bazora nde baliata bango na ba botine nande bazora ba cheville mais musique okoki mambangu te mais ko bina pamba soko bini po ya osima micro o dégager so énergie et ça rappelle ma sans ki mambangu te wana na yebi ozala raison il faut en justesse à note biloko wana nyonso e contact mais bato batala biso majorité pe baye bakate siko yango na lobby soki ba match ezobetama tozaka na facilité ya koyeba ba joueur na rapidité et surtout so komika na préférence équipe no lingaka Real to Barça to Mazembe to nani tant match ezobetama betama direct et puis tamso batango na ba chaîne nationale ba mboka boza facilité otala bato mais musique te musique eza ba rare au monde peut-être Fali lelo asa live mais le kana France 24 wana bo vandela ngo bino tout bozotala bien te Coupe d'Afrique Fali azosa la première partie avant événement ebanda wana Afrique mobimba batali sko bo banga ba musicien de ba ebana kana monde sans ba direct lokola ya football. Qu'est-ce qui te pousse à dire cela? Ba musicien Michael Jackson de bo ebana monde bo banda ta ba concerné direct to find banda ko lelo Michael Jackson obeta bota direct mais aro ebana na monde Fali ayebana ba concert ya Fali nyonso abeta ka total ngo direct. Mais ça va sombagi na ba sombagi de transmission ya concert wana ba ko pesa ba kasi yango na lobby eza baka rare mais na football esala automatique match tout et surtout sur eza coupe d'Afrique boyi bo talango direct Afrique mobimba et puis monde ko tala po ba joueur ba kendo beta na Europe bazara na équipe nationale na bango ba club na bango ba tala ka bango nde ba fonctionner na équipe nationale wana eza normal makam na zoloba siko Léopard pe soka zo beta biso tout osomba bavaris to yebi azo beta et puis total ango direct Fali so azo beta total a direct mais ndeni akomaka na niak mokili mobimbe ba ke Fali azo beta ti ozoloba bongo ozolingo loba ke banani ba joueur nazolinga na ba yoka ba joueur to ba sportif bazaka na appui ya ba sponsor nde batekaka bango ko bazana yoka voilà bazana 95% ya koyeba na ke ba musicien
akosala effort moko te fort na eza nanu kaka savoir na ebale na ye mais direct ezofele bafuteli mbongo te mais fali il faut asala effort ya savoir na ye asala effort mpe batala ye na mokili amiteka bien et puis akoma na babone ebele na bapage na ye mpo bato basabone avant bato basabone na musique ezalaka na il faut ozala na talent et attirer bato mais na football okozala na talent mais oza na eloko moko tosala mpo attirer bato mpo déjà équipe ozobeta bazoteka yo mokili mobimba ezotala yo nini esalaka joueur asala transfert basala transfert na équipe moko boye mpo avandi na ndako lakisa talent na yo na match oyo bozobeta mpo eza direct mpo basomba yo sikoyo fali abetaka musique nezalaka direct wapi à part lelo nde badirect à Facebook eye mais ekozala insuffisant par rapport ya match okosa pe direct bato batondi ata 1 milliard Splendeur olingo loba nini bato wana nyonso babangaka fali nalingi naloba boye po déjà nazo expliquer na qui est bien pour na panza bato mémoire sikoyo bato peut-être bazo confondre bazo loba te tika léopard ateka drapeau mboka koleka fali peut-être ta mususu bazo confondre nde bazo rata mususu 32 joueurs na sélection peut-être nde babetaka 11 na terrain peut-être le quoi balata bavareza ngo ya léopard pe 11 personnes bazo kasa ezebele bazo poussa pe drapeau mboka musika te eza bongo te bakokoma ko poussa drapeau mboka musika peut-être ceux qui totali léopard a commis na niveau oyo biso ba congolais tozaka na posa pour jusque là léopard a commis na niveau ba congolais bazana ngo posa te mais ba pesa biso coupe d'Afrique na 74 na ozo betele passé yebi joue congolais aye kokoma moi satisfait eza ba période ya ibenge o tozwaka voilà on comprend mais ce qu'on sala RRT Bon comparer léopard na fali actuellement. Fali azo sabe fort ko leka léopard nazo loba et puis nazo pesa na ba ninyo yo bargima nanga. Tozo kende pe na malembe. Sikoyo tant fali abeta bongo sana nu direct. Ma yeba ni na monde. Yoka suna panza bozo simba ba stylo na bino bien na ba feuille. Léopard ayaka obeta na stade. Malgré majorité à bato baton di sara stade mais to polaka. Ce qu'on fali ndenga ton di sara bato na bevenement na e bato bazonga na déception bazonga na sengo. Splendeur mbongo toyo kao. Léopard atondi si bato basombi na nubiye basombi ba varezo batekela kabiso mais tant bakei ba yaki na sengo mais bazongi na ma. Mais Nasna Talapé, interview Aigle à l'obité, il arrive aussi, n'a pas fallu pour production, n'a pas place Moroboué, n'a eu peut-être satisfaction, n'a mutu. Non. On a payé Aigle à l'obi bongo. Aigle, yemoka koye bandenge na pesi concert oyo. Nga moko na sepelte na pesi, mais bat baza toujours na sengo. Niveau wana Aigle ndefo aye bango, mais ba fante. Mais oyo ya football les alakake na ba joueur bango moko ba yebi ke to police na ba fan bazoye ba ke ba joueur ba beti mabe to poli. Ce qui to bito sa comparaison léopard a pesa bato ba stress combien de fois fallait pesi bato ba stress combien de fois na musique. On comprend? Bozo alisusu ba stylo na ba feuille boyo kalisusu. Grâce à musique ya Fali congolais Nde sala Didier Drogba, na Samuel Eto'o, na ba Elali Diouf, na ba Rigobert Song, na ba joueur rebelle, ba kangamana Fali Ipupa. Ezate ko kende ko bonde la te musique na ye, musique à Congo et que tout un joueur ivoirien. Pour akoma master ya, pour akoma master ya Fali. Musique a Fali que tout a Samuel Eto'o. Camerounais. Pourquoi comme master Fali musique a fallu que tout a Eladi Diouf sénégalais. Pourquoi comme master il a fallu et pour musique a fallu que tout a song. Et ça qu'on pousse à drapeau te. Tant song a zomona fallu a zomone azanani. Congolais directement moni drapeau ambo. Et ambo quoi. Si koyo to panzali susu to ça ba joueur tout. Na lo bake ba sala kamusala bien. O ezan niveau ya ko booster. Pour les joueurs, pour les lamuka. Muta boycotté, il faut que les joueurs bazati. Ba sepeli saka pe biso. Mais osko to ke na anglais, to le la kamingi ko sepeli saka mu. Muke.
Voilà. Ce que ce qui tokei, musique a fallu. Et attiré ba joueur. Il y a libanda. Basa la collaboration n'artiste yako ya Congo. Ce que ba joueur na biso, ba bale tout au babetaka. Et ça là ba artiste nini ya libanda, omo na bango bazo kanga ba photo na ba joueur na biso. Omo na ngo wapi. Il faut peut-être ça les changer. Davido a kangi photo na Chancel Mbemba, demi-dieu. Vous comprenez? Song. Wana na okene o song akanga photo na Fali. Joueur na musique. Na musicien. Davido pas un musicien. Parce que photo ni na kanga na ba joueur na biso. Na ba o ba betra libanda. Déjà monata Beyoncé. Photo na Cédric Bakambu. Pourquoi ba comparaison boy? Te nazo kende kaka po kokanga pe photo eza pe kote ka drapeau mboka. Eza ka ne loko moko sangisaka ba. Na ucho mona photo moko ya joueur moko awa ya onde ya Guinée bo bakangi na vena biso Fali photo. Si je me trompe onde ya Guinée na bosani kombone. Ozomona ke drapeau ya Guinée na drapeau ya Congo etelemi. Toujours azote ka drapeau ya mboka. Fali ateka ka drapeau ya mboka plusieurs fois. Mais Léopard et Yaka côté drapeau Yamboka so baza basali effort babeti éliminatoire et même on a Coupe d'Afrique par là ba commenter ka drapeau Yamboka. Est-ce que yoka lisusu bozo ba fein na ba biki bokoma? Est-ce que musique na biso gouvernement azui raisonnement yako luka ba musicien o ba évoluer libanda so ba beta ba concert na bango baza na système balata Apollo moko ba komaka RD Congo pour na côté ka Congo. Mais Monaco gouvernement zui idée pour na ko booster pe drapeau ya mboka ba futa ka mbongo po ba komaka RD Congo eliko la kisa c'est que na bale drapeau zo poussa na maison poussa na comme il faut te yango ba ke luka équipe ya Monaco entre ta Léopard et ça entre ta ba vite ça entre ta mazembe ça yo biloko zo rango wapi ofanda ko zo kanisa. Ah, Jet Li. On comprend? Entre-temps, Balou Popoza. Ce que le gouvernement a signé contrat ya mbongo ebele wana po Monaco komaka kaka RD Congo. RD Congo, Mukolo Léopard ko mapena niak Coupe du monde tout okende. Coupe d'Afrique to okende. Donc wana on comprend que ça sous na posa publicité te po ani baluki publicité musique te. Mais baluki ya bale kasi. On est d'accord. Congo wana bazo komana na liboko ya Beyoncé. To bazo komana liboko ya Bouba. Nango pio combat sniper. Ngana za le sniper de Fali Ipupa, autrement dit missile de Fali Ipupa. Yo siko ze loko etele misaka missile. Obinini? Et loko etele misaka missile na minicho yo otelemi ngasko naza likolo nazo beta. Bato bo ke na Google bo luka kombo loko etele misaka missile. So kombo na ngoni yangonde kombo Jet Li. Ngaza Jet Li ga. Te yo sa li bende il faut balukela biso kombo na boke na Google show. Na oyo kayo. Yango sko nazo beta nazo fongola. Sko batu ba comprendre que na biloko na pandi ke Fali a poussa ka drapeau mboka koleka Léopard. So ba kalika na makanisi no wana. Problème a batu ceux qui balobi moto yo azo poussa koleka. Bango bazo kancha balobi ke bato bazo sala eloko tete bazo sala mais ko poussa koleka même l'équipe. So bato bazo beta ba tuna na ebiter équipe. Ba koloba yeti yem tate 12 bi. Sko ni ko laksa bato abeta na bango bazo eloko te non? Mutako tape 12 bi équipe. Maintenant bazo ka coupe. Ezaka yemo te mutasimba ka na mutachake eloko ta ko simba coupe. Oui ou non? Non yo ko. Na Congo batutu balingi ke musique ya Congo soki ezaki bale yo mona wapi terrain mobima mutu nyonso abeta 10. Il faut différencier ça là. Parce que yeba na musique ya Congo et ana ba musicien belé baza lokwa ba numéro 20. Ba koma ngo na Fares. Mais na classement za raté yo mona poste 20. Ba musicien belé baza lokwa numéro 30. Ba komi na Fares mais na poste za donc asa musicien mais bo classé wapi. Shiko comme telemelanga so monika shiko comme talanga omoni ami ise me bo classé wapi yoka siko na panza
Omoni Fally Ipupa. Azad des embouteillages. Il y a musique à Congo. Azad des embouteillages. Na musique à Congo. Musique à Congo ekota embouteillage. Depuis bané et belé. La musique à Congo tant batu bazana embouteillage. Mais Fally déjà azo beta ba concert na poto. Yango batu bande koloba onde Fally aller saka ba combattant. Leader nyonso bande kolela na miko na eba fongola potoko mais Fally abeta ka yemoko. Ba chanzaki siko discours ba komo loba o Fally abangaka akangela bango epa ba combattant pesa ba combattant mbongo po bango ba beta te. Fally siko lobi baton de ba comprendre te na za des embouteillages. Il faut siko yo na laksana activer les bango ba mona ngo na misu ke na za des embouteillages. Tango afongoli mais tango afongoli embouteillage yango afongoli yango afongoli po bino nyoso bolo bato kanga mato beta ka tango afongoli tout le monde doit beta na poto te. Nani yango déjà nde bato bande ko la musique ezate na poto asigna ba combattant na niveau Fally asigna muta zate dilo yena ba embouteillage émission passée zalaki soki imbo na Lyon ti le kutu ba wario batika na posa ezaka nini yango olinga ko démontrer ni yango tango nazo talisa bino tamba tunaka Fally aye na nini na musique ya Congo Fally aye na makambo ebele Fally a débloqué ba situation ezaki bloqué musique ezongi na poto lelo na ina mona ba ve na biso ntone bazo beta nazo sepela tango na mona boye na loba il faut batanga ka pisom Fally merci Fally Robinini pisom Fally merci Fally. On comprend? Fally yokanga na kende bazo sous papier Fally na kosenga na gouvernement congolais ba sangana bazwa boule baba kisa cour moko ba pesa kombo Fally Ipupa yokana kende makamuni nyo lisusu baba kisa cour moko ba pesa kombo Fally Ipupa et puis livre ya Fally et koza la première fois bon na livre za mélanger na Bible na lobby boye livre ya Fally première fois bon na koza mélanger na Bible. Oui, pourquoi? Et koza partie A livre partie B Bible. Pour Fally aza le seul artiste avant d'arana batu balobaka yé pas loba ki boy. Fally tellement exploit l'équipe trop. Soka faina Koko Dilaso soka kei. Yeba makambo ekutika lo sala manasima na fisto koloke Koko Dilaso ayebite. Mutako bimela bango briske abibeta lisolo tant fisto koloke robeta Dilaso koloba o nazaki te yango mona balobaka Mathieu alobaki boy. Moïse alobaki boy. Po bango nyonso bazaka na époque ya gaprete nkolo. Romona so mutu suko tangi Bible lobi ndenge nini koto nani Jean lobaki boy. Kingani alobaki boy non ex Jean lobaki peut-être era mona makambo wana Moïse azalaki te eza ndenge moko na makambo ave na biso Fally Ipupa Splendeur atanga roya jour Splendeur akozana Fally makambo komona tanga roya na teva ko beta pe dimension Fally na makambo ya monaki soki pe jet il y a pe miawa ko beta lisola Fally na makambo po monaki tellement d'exploits les kebele mais ba leader mususu ba komina na capacité wana te yebe loko yo moni po na leader wana so beti lisolo mususu akoya kobeta pareil po atam oya fanda kina leader na bango soka kei yoka bikamwa pas d'état mort kosa les règles to pesa mukongo boyo sa njire po yesu nda za kibongo mais aza de temps na lobby aza demi-dieu so kanisi ka lokwa na moni yesu be na biki obiki ofandi na yo betika depa makamu mususu salami sa yo yeba yango na lobby ba leader mususu ba fanya batu na bango soka kei oya tiki tanga roya même lisolo eloko baksa mezate yango na kosenga bango basala livre babaksa kombo nango Fally Ipupa on comprend po batangisa batu nini na livre ya Fally ekozala ensemble po banana bota manana bon professeur mususu pe bazaka na bango bongo apesa cours en match apesa pe pédagogie apesa pe biochimie bazana bango pe mais ce que première fois ekozala livre aux otanga ezaka livre pédate mais ensemble ya mathématiques comptabilité biochimie livre Fally nde kozala bongo webi pourquoi
lelo batu tout baleka na TV bayaka otuna fali asali nini asali eloko te eza faute na bango te tellement fali azosala ba exploit fali ba exploit azosala eza lokwa nde mponga asala commercial na lifo na fifo yana ba kamususu to bande kosala ba monta wana ti na komi lelo na simbi yango te ba monta imaginable mais imaginaire mais au calculant ngo lemba na calculer la lemba jusqu'aujourd'hui na simbi yango te loba peut-être bato ba komi ba millionnaire ba milliardaire ba sa comptabilité ba kozwa chance ya komona makambo wana exemple na na pesi pourquoi bato tout bayaka kosa neti ba dénigrer fali ba leader na bango na livre ya fali baza tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Ba leader na bango baza tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Le quoi montagne nyonso o ya fali makambuto ko sala. Soki o comparant na ba leader na bango so bima 0. Yango bakantaka fali 0. Na livre ya fali majorité ba musicien oyo nyonso ayebi alobaka fali na do asali loko te ba boyikotaka ba fora fali na livre ya fali boza tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Ata ba 1 million multiplié par 0 et robimanine 0. Talaka munena 1 million ata ba 12 milliards multiplié par 0 bimanine 0. Ben fort nyonso fali asalaka soko comparer bango kana ba yebisi bango ke fali aleki leader na bino ba loba aze loko te po baza ba tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Wana ba livre na beti donc bref tozana suka ke fali azo poussa drapeau ya mboka koleka léopard on comprend koleka léopard ba misusu makam na bango basala ba eskizenga pona terme fali soka zalaki totaka par exemple omoni fali batutu bazana bango babiloko tamsu pondu madesu nini olie madesu na yo obomi na libu na libumu sikoyo ta obomi na libumu bobo olo bude no ata toilette pour lukata vase apotini mutu ke bokelanga pour toilette bateke yo mutu tini mutu ana ke bokelo ba petit besoin na yo bude no ata toilette hein soko za toilette na ndako bude no ata toilette au sali no na vase au pesi mo anoke bokelanga pona koti toilette doute mais ko bude dalte tu nani dal fallait za dal ya musique ya Congo no ozoro ngolo banini ke ba orchestre nyoso to moneza na ba solo mikie o koma do eliko laksa nini omoni makambo tu basalaka eza lokwa mutu apete mais peme na dal asali lo te po rassemblement ba solo yande kuna tous les solos en tout cas splendeur émission le lot aussi qui maloba awa na éviter so ça la bambote to conclure l'émission lelo merci na batutu en tout cas merci na batutu o balandi biso na pesi bango bambote ya trop na pesa mbote na boss Osea Tambwe Fox na pesa mbote na le boss junior Kwata Maja lycée Kemvula ya mama na Sinzongan mbote na ya Theo Zambrota motalia kambongo elala te ya Theo Zambrota mbote na Kojo Kamanji le semeki ya mama na Naboduga ya Sarando Mbas mbote na Gracia Moussaoula Mousra mbote na Pelou Color Suisse ne tombera jamais nga pesi mbote na papa wa chef coutumier comment nena nisusu papa na biso chef coutumier wa sala ki splendeur mbongo lelo akoma na lopango pe ya ye kombo sunani te aza chef coutumier te ye aza kaka papa normal papa na biso Ziko Mukanga aza chef coutumier te obi keza susu ye comme plus intéressant voilà en tout cas normal ma cabinet tout normal tout normal respect à papa Ziko Mukanga bataboué pardon faut peso terrain normal mais zwa na yo il faut boire à papa Ziko Mukanga boy papa Ziko Mukanga apeso lo mo 4500 ozwango ofelema zwa na ozwa bongo biso tozwi ndenge nini biso ekomi kaka makasi na komatisa muke 300 matisa 400 matisa 500 matisa okopone na babokasi ya bave na biso ba junior bola ya Belinda bola makambo ekomata muke na bokasi ya ba
ba vena biso ba linamovible ba nono do Blaise Makela ba héritier Minimbu na Suisse donc ba to belé wana ba artiste Mouchandro pe ba landa au fort voilà na ba grâce ya ba Daniel ya Ornella Moussa na ba grâce ya ba double SM Sandra Manzaku ba Brikezo Mata donc voilà na pe na petit na ngamo lela au fort Baron Saïdi na Boucher le monsieur le noir Boucher Abedi ça me va noir na Paris Baron Saïdi. Garçon de disque. On est ensemble, garçon de disque. Ça me va droit au cœur. On est ensemble. Voilà. Pour aller au Souki si vous avez son dédicacé. Non, si déjà. Donc, voilà, et puis, na bosanité, créance Loussala, l'enjilois les plus célèbres. Créance Loussala, l'enjilois les plus célèbres. Il faut yoka et pour chaque émission. Na yoka qui trop. Créance Loussala, l'enjilois les plus célèbres. Ah, en tout cas, créance Loussala. Asola kitoko il faut na ebisa ya kabela po yeso ngana lobia salaka ngana e tozali susu te lokwa spande yo na linga olando su ngana e susu toza yo zala ko pesi elengi me er moko omona obomino elengi yango sima yo moko récupérer ngo ko singa na mwa $10 na mabe na yo na tevo boyaka mais olie osaka bopo batu ba yo keloma donc créance Lusala ngana e tolongwa mécène artiste to koma penda libota famille donc soki loko moko tala to koma na niveau ngai pe soki mike koti na sala ke western ma azwi na mutu mona lela effort aibisa nga pe siko ke alela yo pe fort nani lisusu kombo na ye Jimmy Lafleur na Canada. Oh, ça me va droit au cœur. Jimmy Lafleur na Canada. Na lela effort Jimmy Lafleur aibisa nga pe na splendeur azo défendre aigle malamu yeso olingo mona ye soko boki ka misu pemeni bo mona mbala moko die dongani. Oh, vieux die dongani. Donc mutu pena ya die dongani ba la ne place nyonso. Big up. Donc voilà, donc batutu oyo ba omoni ngai atana zaka na yo bien. Soko beba na aigle na balukeli yo. Omoni ba discours mususu ezo salama ke aigle soka beba na mutu. Combien de souke émission? Aigle soka beba na mutu tel ngana ko beba na etete. Est-ce que aigle tango saka ba relation na bato ayaka otuna biso na sala bongo siko soki abeba na mutu soka zongani na mutu ayaka otuna esusu na zongana bato batalaka balobaka débit départ c'est eza départ qui compte splendeur to komi na souke émission voilà eza bon donc ngai naza obeba na aigle na beba na yo okopana ba biso boye tozaka soko otali sima otali liboso otali père radaya otali mère radaya otali yo soko koma responsable la famille yo so tonga na yo songa na miko sala ka mwere na bosani yo donc na bosani yo donc so natali sima boye natali mère radaya père radaya responsable la famille boye yango na yebisa ko Jet Li omoni nengoza na ve na biso fali ipupa longwa na département na phrase oyo mutu nyonso azalaka na prix na ye wana ozala na fali bien mutu nyonso azalaka na prix na ye soko longwe na département ya kozala na prix o trahir fali mukolo moko te oyebi pourquoi na bi mutu nyonso azala na prix na ye esili esuka kaka bato ba mayele ba comprendre jamais mbolobi parce que mutu azana tena mutu na ye kazalaka na prix na ye oyo batie 10 000 esuki nasisa kaka o batie les 10 000 abi ba 10 000 na simba kango batie les 20 000 ali ba 20 000 na simba mais tant batie les 100 chaba à trahir so ce que ozana aigle ozana prité yango mona ka relation eleki nyonso 100 000 c'est rien na moto a juste 100 000 du coup à trahir na moto a juste 100 000 pendant bané ya ba forme malembe yo poko mika na 100 000 yo kasi ba millionnaire nyonso batanga bango baza millionnaire ya volume moko mususu millionnaire à 100 millions donc voilà ngana moni bongo chana moseka na Paris Niki Kaniki mon père s'appelle Joe Moulous na moni pe masa na ngai voilà Bijouka Bamba en tout cas je suis de cœur avec toi na bosani pété vraiment Charline Pakalingomba aux à Paris. Donc voilà, je te salue aussi. Na Talibongo, na côté à Paris, wana pekaka tozana Sendou Saïdi, tozana Mastananga ya Ziza Ponda, wana Mastananga, ma soeur, ma fille, Mastananga lisusu, Aziza Ponda.
ouais bana mutunanga pena donc voilà quoi. Et puis tant le bibo na moni pe noko bless selema cerveau faut boire caravier. Faut boire car oncle. Hein? Ibo Kelly Charleston. Na vie Kelly. Noko bless selema. Noko blaze oncle propre ya vie na biso aigle. Noko blaze selema. Seliema. Seliema. Cerveau. En tout cas, respect na oncle, respect pena na oncle parce que voilà. Ba oncle bazaba héros dans en tout cas, azo mérité yango. Voilà. Ngana eba ra vie na biso ya bandal vie moniarka. Donc paix à son âme, Nzamba batelaye parce que Nzamba tia au moni bango au mona pena ba honorable prince Tukuzu. Et à travers ces mots, le quoi le bima mba prince Tukuzu. Ngana pesi sikoti Tukuzu mbote mobninga ya pape Kouabi. Voilà. Mais c'est à travers ces mots que j'ai clos cette émission d'aujourd'hui. Splendeur. Ciao, on se retrouve à une prochaine production.